tosalaka yango ndenge tolobaka ntango nyonso po ete yo sepela te tolobaka yango mpe po esepelisa yo te kasi posa na biso ezalaka to découvrir le vrai volonté ya tata nzambe mpo na mboka na biso mpo na yo mpo na ngai po ete tosala oyo nzambe alingi lobi tolobi wana kuna yo na ngai tosepela bana na biso mpe basepela. Voilà raison pour laquelle tomemaka baréflexion na biso de manière approfondie po ete nzambe asosolisa biso nini oyo ezali konyokola biso nini oyo ezali kopesa biso pasi po ete ye moko tata nzambe apesa biso nini ezali kotungisa biso na mboka na biso. Le vrai problème ya mboka na biso ya Congo ezali na pasi, Congo ezali kotungisama, Congo peuple azali kolela, Congo peuple anyokwami, peuple azali kokufa tango tozali koyoka toyoka yango na matoi ya bomoto te kasi toyoka yango na matoi ya bonzambe pe maye tozali komona tomona yango na miso ya bomoto te kasi tomona yango na miso ya bonzambe. Bolanda ba problème oyo très attentivement po ete tososola ensemble na kati na bonzambe nini oyo ezali kotungisa biso na kati ya mboka na biso. Mutu ata moko akoéchappe na makambo oyo biso tozali koloba te pamba te touti kolanda deuxième problème oyo biso tozali na yango na kati ya mboka na biso. Le Congo en soi pour le moment azali concerné na trois problèmes. Problème ya liboso ezali ensemble na problème oyo Afrique mobimba ezali ko subir. Et deuxième problème ezali problème particulier ya ba Congolais bango moko oyo bango moko ba créaki yango. Et troisième problème oyo peuple congolais azali concerné ezali pe créé na bango moko. Batata ba maman, chers internautes, mayetolo baka ce sont les analyses spirituelles. Le problème na biso ya liboso euti oyo na bakonzi na biso bazali ko sosola te oyo na baye batondi na mosolo na kati na mboka bazali ko sosola te banganga nzambe oyo bauti bipai na bipai totondami na bango na kati na mboka bazali ko sosola te ete problème na biso euti na likambo ya tata Simon Kimbangu. Likambo ya tata Simon Kimbangu ezali nini? Tata Simon Kimbangu asali nini? Basali tata Simon Kimbangu nini? Po ete biso peuple congolais tozala na problème. Otali esika oyo biso na bino tozali kokende. Wana ezali premier problème particulier ya ba Congolais. Ba Congolais basali tata Simon Kimbangu nini? Nini oyo ba Congolais basali po ete bazala na likambo na tata Simon Kimbangu. Mission ya tata Simon Kimbangu ezalaki nini? Toyoki yango na kati ya nzembo wana. Nini oyo tata Simon Kimbangu asalaki? Toyoki yango na kati ya nzembo wana. E nini oyo biso tosalaki ba Congo, tosalaki tata Simon Kimbangu? Toyoki yango pe na kati ya nzembo wana. Posa ya tata Simon Kimbangu ezali nini? Lokola ye ayaki pona kobikisa biso. Lokola ye ayaki poete alongola biso na boumbo oyo biso tozalaki na yango. Nde tata Simon Kimbangu azali opele na posa ete botia ye na liboso ya makambo na biso nyonso. Otali problème na biso ya liboso. Ye oyo ayaki pona kolongola biso na pasi oyo tozalaki na yango. Ye oyo ayaki pona kolongola biso na boumbu oyo tozalaki na yango. Tozwiye totie ye na suka. Premier problème ya biso ba Congolais esika ebandi yango wana. Banda na mboka na biso na bakonzi ya mboka na biso. Banganga nzambe aussi longtemps to reconnaître tata Simon Kimbangu te totie ye liboso ya obstacle na biso nyonso te tozali na problème. Wana ezali ba problème nano tokoti na ba réflexion spirituelle te to ba analyse spirituelle te tozali juste kolakisa bino na bozindo caractère to quel genre ya problème oyo biso tokoki kozala na yango parce que notre problème na biso ya Congo ezali problème spirituel. Otali
to reconnaître Tata Simon Kimbangu parce que la reconnaissance est très important. Mutu soki asaleli yo bolamu une fois ozali ko reconnaître yete mutu wana akangaka mutema. Ndenge mokanda na Nzambe ezali koloba posa ya Nzambe ezalaka kaka ososola ye ondima yeke yo ozali Nzambe na ngai. Ndenge baye bakote ya kabiso liloba ya Yesu balobi nandimi Yesu na botema na ngai mobimba kazali yawe pe mobikisi na ngai. Une fois on reconnaître kolo Yesu obikisami nde problème tozali na yango wana. Tata Simon Kimbangu oyo ayakaki kolongola biso na boumbu. Tata Simon Kimbangu oyo ayaki kosikola biso. Tata Simon Kimbangu oyo ayaki kozongisa biso na esika oyo esengeli. Pamba te na tango ena bakoko na biso babandaki kobenga bango banyama. Babandaki ko traiter bango lolenge moko na banyama. Moto moko kaka oyo atelemaki pona kokangola biso ezalaki Tata Simon Kimbangu. Mayeye asalaki endimamaki epai ya mundele. Mundele alobi ya oyo azali prophète. Nzoka nde na ekeke ena mundele akokaki kobenga yo moto moyindo prophète te ozalaki na ramoko na banyama. Yango mundele abandaki kobenga yo makako, singe. Baobe bakolobaka anglais bakobengaka bango ba nègre niga. Nde sika oyo yo na ngai tozalaki. Lelo tozali kobelela Rais, lelo tozali kobelela Fati Beton, lelo tozali kobelela Muze Kabila, lelo tozali kobelela Mobutu Sese Seko, tozali kobelela bakombo ebele ya makasi euti na nzela ya Tata Simon Kimbangu. Pamba te na eleko ena meme caporal ya pamba moto moyindo akokaki kozala caporal te na mabele na ye moko obele Tata Simon Kimbangu oyo atelemaki pona kozongisa mundele na esika na ye pe kozongisa moto moyindo na esika na ye kolongola biso oyo babengi yango complexe ya infériorité pe kolongola mindele complexe ya supériorité azongisa biso na esika pwete yo ozala pe commandant lokola mondele ya kozalaka commandant ozala pe président lokola mondele ya kozalaka président o dirige pe mboka na yo lokola mondele akodirijaka mboka na ye. Otali problème na biso ya liboso tozwi Tata Simon Kimbangu na makambo na biso manso totie ye na sima. Tata Simon Kimbangu akangeli biso mutema. Tata Simon Kimbangu akangeli biso mutema. Wana ezali problème na biso ya liboso na kati ya Congo. Ndenge na lobaki mboka na biso ya Congo tozali na 3 catégories ya problème oyo ezali kotungisa biso. Problème ya liboso ezali lié na Afrique mobimba oyo bakoko na biso ya yambo yambo babebisaki ya regard ya Tata Nzambe nde Tata Nzambe apesaki biso etumbu na etumbu oyo Tata Nzambe apesaki biso ezalaki na limite na yango bokokende oyo bino bokokota bokokoma na eleko songolo nde eleko wana boumbu na bino ekosila tokomi na 2021 oyo ezali kolakisa bilembo ya fe ya etumbu oyo Nzambe apesaki biso na kati ya Afrika mobimba. Mais biso na Congo tozali ko faire partir na etumbu ya liboso oyo ezali ko concerner Afrique mobimba et de manière particulière Nzambe alati nzoto aye na kati na Tata Simon Kimbangu atondisi Nzambe kati na ye e atindeli biso ye pwete akambola biso na monyololo oyo mundele adominaki biso oyo mundele afandelaki biso oyo mundele atelemaki likolo ya mutu na biso et Tata Simon Kimbangu ena tobwaki ye musika. Voilà premier problème particulier na biso na kati ya mboka. Laurent Lobela, analyste spirituel. Donc conseil na bino ozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo to kosalaka na kati na émission des analyses spirituelles. Analyse oyo to salaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle pe ba réflexion spirituelle. Na raconte ya histoire ya mboka na biso, géographie ya mboka na biso, pe spiritualité ya mboka na biso.
et yango mutu epermetaka biso tomema réflexion na biso au-delà ya bapense na bino po ete tomemela bino makambo ya sika. Tolobelaka ntango nyonso sur l'indépendance spirituelle. Yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement, e ndenge nini population na bango badevelopa mpe bamboka na bango ese developa. E yo na ngai nini tokoki kosala po ete tozala libre spirituellement? Tolakisaka bino na bozindo nini oyo église ekimbangisi ezali koemerge comme basekret ya libération spirituelle mpona mboka na biso mpe kontina na biso ya ntango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses spirituelles. Tokomi na mpasi mokili mwa Afrika. Africa 21 TV